Kozaba information ya solo à temps réel et d'aller charge Oyo Mbonda Ekolo magazine d'actualité à la République démocratique du Congo. Bon dimelanga que tout ça la surtout de manière que information ya solo et comme la binombo te conquista ça. Mote Congo Brazzaville la diaspora partout la confiance et fidélité. Oyo bopesa kabiso. Avant de faire la édition de la mission, je vais d'abord faire la sommaire de la mission. Pour que la grande ligne est composée de 15 après chance et le Kopamba et le pacificateur Vital Kamere a commis le Lissousou, président Assemblée nationale de élément Monseigneur Donatien Chole a commis sa modandenge, dans les réseaux sociaux, mingi bazali kokotisa, papa cardinal dans ma solo Italie, badiaza de au Christian Malanga a outi ko sape et simi na moko tuté, peu de élément ba milicien mokondo baza toujours ko semer ba désordre na plateau de Bateke na commune ya Maluku. Modeli tout pour na bike bozali ebele ya kolanda biso botola ngi to fongoli. Édition la biso ya mokolelo na élément o na uta ko bisa bila ba sommaire boye baké. Jour pour jour et 15 ans après bon dimelanga ike les pacificateurs Vital Kamere a sonné le pouvoir ya cause la président Assemblée nationale. A outi cause la élu président avec 371 voix sur 407 votants. Azalaki candidat unique à Union sacrée de la nation. Permission et principal et cause d'abord il y a pour investir un gouvernement soumis à tous les propos que Oyamana Mboka Igride Mateta. Dans toutes les séances plénières de notre chambre, mes sincères félicitations. Voici le marteau. Et à solo, Christophe Mbosonkodia a eu bon côté ça. Marteau et nous que battu les moya bokondi na mokandi ya bile ya Assemblée nationale monamboka Vital Kamere kaningini ya solo lembo e talisete yende azundende akokambanisala au bureau ya Assemblée nationale nous allons passer na opiso ya ba tonomi ya actualité est dominée dans le Kivu na territoire ya Masisi. FRDC a aussi frappé fort les terroristes F23 na RDF la possibilité ennemi a coquille à Tamukete pour résister devant FRDC et surtout que FRDC objectif est ali à 1 cm mon côté à ma belle République démocratique du Congo et pour la CD tout ça élément on a ma commentaire ya makasi ile mulima kule mundo wa hiyo sehemu Mwana ya Congo bondi melanga ike ebandaki na 4h du matin na chefferie ya Baounde groupement Mufuni Sanda ba FRDC balandaki coalition M23 na ba Rwandais na bisika nyoso oyo batiaki ba base na bango banyataki bango mbuma na ndenge moko ya masekite. Tellement que moto et les kaki makasi coalition M23 na RDF ba koma ki ko lancer ba bombe et pas ba civil comme d'habitude et sali somo pe passer na mawa bino mokobo kanenge population abetsaki mbonda 4h du matin avant écouter des crépitements de cartouches et de bombes en provenance des terroristes M23. Il y a une bombe qui est venue et tombée entre la population. Demandons à l'État congolais de se prégner dans ce dossier avec force et avec énergie. Car nous, populations, nous manquons quoi faire et nous manquons comment faire. Il faudrait que le gouvernement congolais cherche comment chasser ces terroristes. Ce sont les bananeraies qui ont été touchés. La bombe est tombée juste ici en bas. Il y a même des tôles qui ont été détruites.
Nous étions assis chez nous à la maison, nous avons entendu une bombe tomber. Après, nous avons regardé, nous avons vu qu'il y a de la fumée. Mais chez nous à la maison, il y a des éclats qui sont tombés, qui ont failli nous tuer. Mais Dieu merci, nous sommes en vie. FRDCP tellement, bazana bénédiction à peuple congolais, bondi melangaike, baboy kotika, balandi bangoti, ba récupérer bangomba misusu ebele oyo, rebelle azalaki ndenge kaka, les colonels Njike Kaiko Guillaume porte-parole, ya FRDC Nord Kivu azakoloba. Masolo oyo, en tout cas tokosenga ele kabala mupo congolais, ape mana kimia ngope biso. Tobetisika kambonda. tozonga lisukune na Nord Kivu boyebake badepute provinciaux baza déjà komilengela po bavote bafiti sénateur déjà campagne électorale ya basénateur esi ebandi avec impact na idéologie donc ikozaka na discours ya bien eux ko permettre que badepute provinciaux bapesa confiance à tous les éléments oyo. Ndeko ya Congo bondimela ngai ke campagne sénatoriale na Nord Kivu esi ebandaki depuis mokolo ya mercredi 22 mai 2024. Liboso ya ba eli provinciaux oyo bazalaki na séance plénière ezalaki occasion na ba candidat sénateur mutu na mutu alakisa projet de société na ye. Boyebake premier jour bazalaki bongo 10 candidats na sénatorial balakisaki vision na bango po na avenir ya Nord Kivu. Bino moko bolanda lokola moko ya bakandidat sénateur ndenge nini abetsaki mbunda ya projet de société na ye liboso ya badéputés provinciaux. Ceci justifie l'importance du cadre de concertation ou de dialogue pour pallier aux lacunes existentielles qui nourrissent nos engagements ci-après. Examiner minutieusement l'état de siège et proposer sa levée dès lors que nous remarquons qu'il présente des limites. Ensemble avec vous, députés provinciaux, j'ose croire que nous y parviendrons. Faites en sorte que les gouvernements provinciaux soient bel et bien installés et qu'ils puissent rapidement répondre aux besoins urgents de la population du Nord Kivusien, qui est sans doute le retour de la paix totale et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Yakoba ezake campagne sénatoriale oyo ezabongo kaka pona 3 jours donc esengeli nyoso eleka kitoko avec impact na idéologie yango pe biso tobetisika kambonda toyebisaki bino yango na basommaire banani balobaki ke basango to mpe baevêque basala complot contre la République démocratique du Congo. Mwana mboka le secrétaire général ya Selco Monseigneur de la Seychelles abeteli yango mbunda avec impact na idéologie. J'aimerais me résumer à rassurer aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté autour de tout cela. J'ai retenu 3 choses. Il y a une photo dans laquelle on retrouve Monsieur Christian Malanga entre Monseigneur Utembi, président de la SEMCO, et Monseigneur Ambongo, alors vice-président de la SEMCO. Donc, avoir les deux corps du photo, la photo c'était probablement en 2017 lors de leur plaidoyer pendant que le président Kabila était encore président de la République. Et soyez rassurés, ni avant la photo, ni après la photo, personne de ces deux évêques n'a eu un contact personnel avec M. Christian Malanga. 2. Il y a des gens de mauvaise foi qui présentent le chargé d'affaires de l'Annonciature, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal Ambongo auprès du chef de l'État, avec un des assaillants, un de peau blanche qui a été dans le groupe de ceux qui ont attaqué l'honorable Vital Kamerhe et le palais du Plèbe. Il s'agit de 2 personnes différentes. D'ailleurs, au moment où se passaient ces événements à Kinshasa, Monseigneur Andri, qui avait accompagné son éminence le cardinal chez le président, était avec moi à Kananga. Donc il n'a pas la faculté de la bilocation. En 3e lieu, il y a une vidéo où on parle de Monseigneur Wakumba qui raconte ce que vous avez entendu là. Après recherche, il s'agit d'un abbé incardiné au diocèse de Lissala qui vit comme un électron libre en Italie.
Donc c'est quelqu'un qui combine les choses, qui n'honore pas l'Église catholique et quelqu'un dont le dossier est traité au niveau de la hiérarchie de l'Église à cause de son comportement. Et personne, ni son évêque, ni le prêtre de son diocèse, ni les gens de la personne ne sait comment il a eu le titre de Monseigneur. Dans l'Église catholique, ce n'est pas comme dans d'autres églises où on se réveille le matin, on se donne le titre de bishop ou archibishop. Ça ne se passe pas comme ça. Donc là, ça ne va pas. Alors, il n'engage pas l'Église catholique. Il y a solo, vous avez vraiment la besoin que c'est un reportage purement professionnel. Dans ma solo, état politique, économie, religion, sport, tout peut mais seul moyen est de permettre que les comprennent réellement que les reportages sont professionnels. Ben Nambonda école agence, les caméramans professionnels dans le Kita, les reportages pour permettre que les caméras de la télévision est belé avec impact dans l'idéologie. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. VPM ya défense mwana mboka JPB Bagombo auti kozala na Égypte kuna bauti ko clôturer première réunion de commission mixte militaire entre République démocratique du Congo et Égypte et les kala kindenge nini. Ndeko ya Congo boyebake ba relation ya coopération militaire entre République démocratique du Congo et Égypte eza kotambola kitoko avec impact na idéologie. Yangonde esali ke présence ya VPM ya défense mwana mboka JPB Bagombo azala na réunion ya commission mixte militaire donc République démocratique du Congo na Égypte kuna na cœur. Réunion oyo ya grande commission militaire mixte République démocratique du Congo Égypte balobela ki mingi masolo ya développement ya affaires régionales paix internationale paix implication ya sécurité na stabilité na kati ya continent na biso ya Afrique. Komona makambo ya ndenge na ndenge oyo eza koleka na ba accord ya coopération militaire entre bamboka o mibale na ba domaine pe ebele ndenge ministre de défense ya Égypte alobi esali ke ministre na biso Jean-Pierre Bagombo na homologue na égyptien Mohamed Zaki batamwisaki siasi wana kitoko la réunion ya comité militaire égypto-congolais oyo balobelaki mwa ba sujet ebele oyo ezakaka na kati ya coopération wana pe na ba échange ya expérience ya ba domaine ebele na cadre ya ba soldat po na ba mboka o mibale ya koyeba ezake VPM ya défense mwana mboka JPB Bagombo azalaki na esengo ya ko apprécier ba lien na ba relation oyo ezako sangisa République démocratique du Congo na Égypte. Réunion ouverture na séance ya clôture ya réunion ya commission militaire mixte oyo donc République démocratique du Congo la République arabe unie d'Égypte et les Kanaki la présence ya ba officier ebele ya ba soldat ya ba mboka o mibale. Mais avant nyoso esengeli boyebake VPM ya défense mwana mboka JPB Bagombo alekanaki na place du soldat inconnu pe na mausolée oyo ya président El Sadapo la kotika gerbe de fleurs nae avec impact na idéologie yango pe biso
Tobetisika Kambonda. VPM ya affaires étrangères Molamboka Christophe Lutundula na chef ya MONUSCO Ndeko Bitu Keita bauti kosala évaluation ya processus ya kokabona na MONUSCO à la carte République démocratique du Congo. Mwana Congo bondi melangaike bientôt ekokokisa 6 mois depuis officiellement babanda application ya kokabona na MONUSCO awa la République démocratique du Congo. Et uti kosala ke les deux parties donc République et démocratie du Congo na MONUSCO bavanda basala évaluation ya ba processus yango ndenge eza kobetama. Liboso ya VPM ya affaires étrangères Bintu Keita représentante ya secrétaire général ya Nations Unies atalisi ndenge baza déjà kolongwa na Sud Kivu province oyo bazalaki wana pona ba opération. Selon bango sur le terrain nyonso eza koleka kitoko atako ezala makambu ebele ya kosala. Chef ya diplomatie ya République démocratique du Congo, VPM ya affaires étrangères pe francophonie, azoki occasion ya kosensibiliser MONUSCO bazala déterminé po ensemble masolo eleka kitoko. Après koyoka ba rapport na bango mwana mboka Christophe Lutundula alobeli bango oyo gouvernement esengi asala po nyonso eleka na esengo nyonso. Bondi melangaike gouvernement ya République démocratique du Congo akoya na appui ya misolopo na kodekante situation oyo ekobloke bon déroulement ya kolongo ya MONUSCO yango bebiso tobetisika Kambonda. Yi azali premier na masolo o état social à la carte République démocratique du Congo. Fondation Jonathan Sango Balobike avec la contribution à 500 fois par jour et qu'on permette que la fin de l'année yona libota na c'est pour la kitoko pe la carte ya mvula soko sala ba mombongo ba ko assister yo na makambo ya ndenge to sa elema o signé Wilfried Samba. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zwi eza ndenge moko te po biloko to zwi eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango bamoni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele baya vraiment to sangana ko balobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani Mikoleleki tolakisaki bino accident moko euta kosalema mingi na Badara en face ya aéroport international de Njuli bondi melanga ke bandeko wana bakokundama bango surtout na charge ya gouvernement professeur ya ville ya Kinshasa tozwa élément au signé Benjamin Kilunga. Mwana Congo bondi melanga ike après kolongola bandeko la biso oyo bautaki kokufa na boulevard Lumumba liboso ya aéroport international Njili le 16 mai 2024
boyebake le bourgmestre ya commune ya Nsele mwana mboka Frank Nzola Meso azwi charge na mitindo oyo gouvernement provincial auti kopesa ye po na koprepare ba obsèque wana boyebake auti deja kokutana na bafamille ya bavictime po na korasire bango ke ndenge gouvernement provincial asdimi kokunda bibembe nyonso na ndenge ya kimia. Nous exprimons aux parents biologiques des victimes toute notre compassion et leur présentons nos profondes condoléances pour les décès des membres de leurs familles respectives. Rassurez-vous que nous sommes de cœur avec vous. Kaka na même occasion, mwana mboka Frank Nzola Meso apesi pe ba éclaircissement ya cause ya accident wana. La cause de cet accident monstre qui aurait pu être évité est particulièrement liée à l'absence d'un contrôle technique régulier de ces véhicules dû essentiellement à l'irresponsabilité de leurs propriétaires. De ces faits, nous n'aménagerons aucun effort pour que de mesures idoines interdisant la circulation la journée dans le périmètre de notre commune de ces remorques qui causent la mort. Awa biso mona ekolo tokosenga kaka nyonso eleka malamu pe milimu ya bandeko na biso epema na kimia yango tobetisi kaka mbonda. mikolo oyo leki tolakisaki bino ndenge laka Tanganyika etondaki mpe ekotaki na mboka antuka bondimelangaki situation oyo esili gouvernement kimia te premier ministre oyo azali deya kolongwa donc mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde aute kosolola na kokisa basénateur po na koluka solution moko ebima malamu surtout mi basénateur wana bazali bandeko ya kwe wana. Mwana ya Congo bota la catastrophe naturelle oyo la province ya Tanganyika ebale etondi na mboka susi pasi pe mawa esalike kokis ya basénateur oyo bazaba eli ya province ya Tanganyika elongo na ministre des affaires sociales et action humanitaire bakutano na chef ya gouvernement oyo aza kolonga donc mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde po basolola koluka situation moko ya kitoko ezonga kuna et surtout que inondation na kati ya mboka wana ya Tanganyika po eza provoqué ndenge lac Tanganyika etondi makasi bino moko boyoka ndenge nini babetsaki mbonda. Et avant de venir voir le Premier ministre, nous avons été voir d'abord le président du brodage du Sénat, à qui nous avons exposé le même problème que nous venons de le faire avec le Premier ministre. Il s'agissait de cas des inondations chez nous. On a sollicité à ce que l'intervention soit un peu plus urgente, étant donné qu'il y a des gens qui sont sans abri, des gens qui souffrent, qui n'ont plus de domicile. On a parlé des inondations au niveau de Kalemi, au niveau de Moba, et on a échangé. Bientôt, ils vont essayer de constituer une commission pour aller voir les réalités sur place. Et sali déjà ba poso ebele oyo mai ya lac Tanganyika ezindisi bandaku na ba école donc bato mingi na mokwalelo bondimela ngai ke bakimi kovanda na bandaku na bango esengeli boyebake si territoire ya province ya Tanganyika nde ezwi yombo ya kozina na ebale oyo esali pasi na mawa yango biso tobetisi kaka mbonda. oyebi ke osalelaka mingi bamituka lokola ya Mercedes bajeep bavoiture to mpe badcs to mpe bamercedes ya modele nyonso tu seul endroit oyo kopermettre ke ozwa bapièce de rechange ya occasion d'Europe epe baspécialiste ya solo ezali bongo autoradi bango vraimen batekaka bapièce moko d'origine ya occasion d'Europe keba okobebisa mbongo nono bapièce ya banigérien to mpe okobomisa batanzania likolo bapièce oyo ezanga ntina tozwa élément oyo signé Jules Lulwa Bwene. Mwana ya Congo yo moto omesana kosalela mituka ya ba modèle nyonso ya Mercedes Benz yebake solution tope bomo ya mituka na bino ezwami kitoko avec impact na idéologie makambo ya kotambola bitambola ya kolukaka kosudaka ba pièce tope kokimaka mbango kolukaka ba pièce ba nigérien abuo pia tala solution yango eye botu na ngai solution de nani otoladi yende amemeli congolais nyonso solution pour les pièces ya ba occasion d'Europe
botalela ngai ebele ya bapiesi oyo yebake ya bavoiture ya bajeep ya ba DC7 to pe DC8 même basprinter. Donc modèle nyonso Mercedes okokutango awa avec impact na idéologie ba occasion ya d'Europe ya kitoko na lobi bien bino moko boyokelanga na lumbonda oyo ebetami ya kitoko po na musala ya malonga oyo otoladi aza kosala tout mutomutuka kosu parce que biso mo ba patron naité puisque na métier na kati pour ba patron obité technicien zokosa pièce $100 rien na mona kini ba il senga na victoire et pas nigérien mo be ça autant tant que kuna au moins on paye à sika ça va pièce nous sous na ba crème on crème raison bisaka mafuta parce que ndenge mundela salele loko na ye na oyo ba nigérien ba noir bazo ça isa au Canada 089 65 76 591, c'est le premier numéro. Le second numéro, c'est 099 84 19 713. Au Balingara, 09 98 41 97 13. Ça, c'est notre second numéro. En tout cas, j'en appelle au patron, on a ce Moutuka Lelo, Komito Misate. Venez dans l'auto la vie. Moto Ako Sabinote, en tout cas, boke, balba pièce, ba Nigérien. Tope ya koluka ko sudaka po yangonde ezali komemaka ba accident ndenge na ndenge awa la kata ville province ya Kinshasa soki oye na souci na ola otoladi yebake okobima na solution kitoko oyo ko permettre ke mutuka na yo ezwa vie ya malonga otoladi yebake nozali mosungi ya peuple congolais en général otoladi na mituka na biso ba solution emonani nini yango vraiment esilaka te dossier bamobondo toza koyeba te nini ebatabi vraiment na kati na yango délégation moko oyo ya président de la république chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo bauti kokende na plateau de bateke po baluka koyeba vraiment vérité ya makambo yango et surtout que tongolaki des communautaires ya mikolo euta kolekana liboso chef de l'état basilaki acte d'engagement koluka kimia pe eza vraiment kati ya bango balema toyebi te pourquoi jusque là bamobondo baza toujours continuer semer ba désordre de la plateau de bateke mingi mingi na commune ya Maluku. Ndeko ya Congo bondi belanga ike eza kokamwisa biso malgré ba signature oyo bauta ko signer na 16 avril awa na ville province ya Kinshasa po na kotika mobulu pe kimia boboto boyokani ezonga kitoko na ba province lokola Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango, Kinshasa pe Congo central mais ba milicien mobondo bazaka ko continuer ko sala ba désordre na plateau de bateke mingi na commune ya Maluku tellement que sango ekomaki epa ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo auti kotinda délégation moko oyo ezalaki conduite na sa majesté Lomba po alandela koyeba situation yango ya sécurité kuna na plateau de bateke kokoma na ye akitaki na village Mucheni pe asololi na ba chef coutumier ya kuna la population pe na ba autorité militaire na politico administrative. Les Mubondo continuent. Alors cette fois-ci, moi je les ai demandé de me donner une solution. Parce que ce sont eux qui vivent avec les Mubondo ici. Une solution finale que je veux donner au chef de l'État pour qu'il puisse se décider une seule fois pour toutes. Mettre la paix, que les gens commencent à fréquenter librement, en toute sécurité, leurs champs. Et sali pasi pemawa atako bandeko misusi ya plateau de bateke bakoma kosonga na bamboka na bango boyebake basakaka kovivre na banzala po bilanga na bibwele na bango nyonso ebe bakala bapillage oyo bamobondo basalaka susi na bango ezakaka ke kimia ezonga po babandela ata a zero na misala na bango de manière ke bavivre na esengo yango pe biso tobetisi kaka mbonda awa nde toboucle complètement édition la mission ya mokolo le mettre au kabwa la boité ça pour autant toyebisa bino bagrande ligne to pe tosala barappel ya batitre oyo ekoposé édition oyo boyebake tosololaki 15 ans après mwana mboka Vital Kamerhe chance eloko pamba azobeli lisusu pouvoir ya kozwa perchoir ya assemblée nationale ya république démocratique du Congo mpe bondaki élément oyo monseigneur de la Cholo aza kobetisa mbonda ndenge nini na bareseau sociaux
kombo ya cardinal ekomi kotambwisama na masolo o Christian Malenga criminel auta kosala lokola coup d'état oyo esimbaki te mpe bozwaki su élément oyo na commune ya Maluku mingi na plateau de Bateke bamilisien mobondo bazali toujours kocontinue koseme badésordre awa nde tosilisi vraiment édition na biso onga alelo na présentaki yango mais bokontinue toujours kosabonner massivement la chaîne YouTube na biso bonda école officielle pe bola biso baactivité na bino tokolekisanga baprix moko promotionnel boyebake sima ya caméra montage na réalisation ingénieur ya Igrida Mateta bokontinue toujours kopesa biso confiance po tosala bino misala mo kitoko en tout cas mbote spécial na mama Christian de wapele bandeko basi surtout oyo bamesala kolanda biso avec impact na idéologie pe na bandeko oyo bobengaka biso mibali ya tokoyebake tosala bino toujours même morale soki kolesi asongi te tokutana prochainement je vous aime beaucoup plus bye.